Alléluia. Amen. On a un moment de intercession et pelé-pela. De kobongama bisiko zali zwa papier zwa big to ye wana to sambela na bino elongo na yango to beke na la prière, mutu akoki kobondela koleka yo moko aza te. Moment oyo eza moment moko Christian oyo tozokota en contact na Nzambe tobaki koyemba. Amen. Moment où on a aujourd'hui et belé bazu ya wote. Il désolé bana biso boye. Na 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui a tout fait, toujours triomphé en Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Sorcellerie à famille, maladie incurable.
envers nous. Et que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Parce qu'il y a qui asomba biso na masu yango zoloba nzambe yokelanga mawa nakendaki musika na yo nakoboma nakoyiba nakoswana nakokosa nakolula nazongi na sena makolo na yo mpona kosenga mawa. Sont privés de la gloire de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Bible sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le bas molimo mosanto pour Bible lobi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Molimo mosanto tozo benga akenda voyager a déplacer te azakati na biso. Le bas na ye molimo mosanto joie contrôle ya vie. Pour Bible les autres basons qui doivent marcher selon l'esprit, les œuvres du corps et kokwe. Molimo mosanto attendi saba fruit de l'esprit na kati na yo. Molimo mosanto amema yo na vague na ye atonda kati na yo to chapitre 66, verset 6. Bible et le Bible. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Amen. Tango na lelo, oyo mutozo na biso, loba moto na nzambe. Kita, tumba, eloko nyonso ekangama na nzoto. Eloko nyonso balati sanga, eloko nyonso bameli sanga, eloko nyonso bapakolanga. Na ye bango te, moto na nzambe.
Jérémie. Ne dites à la mort pour ceux qui sont pour la mort. Retour à l'expéditeur. La fin de l'année, babongisi accident, babongisi kufa, babongisi choléra, babongisi maladie. Ozolo bana moto na nzambe. Ekene kotumba, cercueil nyonso babongisa ki pona yo, pona mobali na yo, pona mwana na yo, efika na moto to verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. La vie et la vérité. Eloko nyonso monde a ténèbres boma, ezala musala, ezala libala, ezala mabota, ezala santé, verset 22, chapitre 22, verset 3. Bible et le Bible. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Nana yo presque koti ko bombana ezaka na makila ya Yesu. Bible zo ba oya ko batela libanda na Yesu akosala musala punda. Malamu tozo ne pas de bon berger. Nzambo alala kate po anima kate. Ozolo ba kolo Yesu. Makila na yo esopana, ebombanga, ebomba libota langa, ebomba ba projet nanga, to beti chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il s'élèvera les derniers soirs. Il est le vengeur juste.
Bible le Bible. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Nous sommes les lots. Tu es comme le président. Tu es comme le ministre. Bango baza na limite. Tu es comme le roi de roi. Yo oyo balusaka na maloba na yo te. Kutana na ngai na tongo na lelo. Kutana na problème na nga. Kutana na maladie na nga. Wadi bezolo babisika le kakatika kabilelo. Lelo eti kabilelo. Bible lobi na biso na Marc chapitre 11 verset 2. Bible lobi boy. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, entrez. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Là, sur les autres intéressés, monsieur Zalim, Yesu alobi, détachez-les et ramenez-les-moi. Ozoloba na Nzambe singa nyonso oyo ekanga yo na côté ya famille ta na famille ya bomama na bakanga yo na singa ya malade mwa oyo beli mwa okuno biki malade ekoma habitude lelo na mwa oyo bafuti yo mwa okuna bakofuta yo te musala osali mwa okuna bakopesa mbongo te ozoloba singa nyonso oyo ekanga ngai nayeba yango te lelo tokokata te tinda yango moto esala nini esika verset 13, Bible de Bible. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Ozoloba, ba maître nyonso ya famille. Oya telema lokola Hérode ya libota na yo. Oya telema lokola géant, ba femme fort, ba homme fort, ba bébé fort, nyonso ya libota na yo, ba kwela tobeki.
verset 5. Bible et le Bible. Si quelqu'un veut leur faire du mal, que le feu sorte de leur bouche. Amen. Et les dévore. Amen. Amen. Et quitta. Maloba na comme un mot. Miso na comme un mot. Chapitre 16, verset 32. Bible et le Bible. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit et leur maison. Ozolo ba makita nyos. Ozo salama contre vie na yo, contre libota na yo, contre misala na yo. Mabele fuwama. Oza verset biso to komi le côté. Ozolo ba
merci na intercession miracle autorité ko ça nzambe alobi o nyonso ayeke epai na ye azongaka maboko pamba te yango totomboli kombo na Yesu mpe bandeko nyonso ezala ya awa ezala ya diaspora oyo bazocontribue mpona construction ya église oyo ndeko esika ozali soki oyebi otikaka mbongo na oyo ya sete mbongo na oyo ya libaya mbongo na oyo ya nsima yeba te nzambe atikalaka na milongo ya motu te osenga nzambe wana apambola bandeko oyo avisite bango apesa solution na baproblème na bango oyo toyambisaka bandeko bayebi Yesu te bayamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Tobeteli na Yesu wana mama. Amen. Bien aimé yo mutozuli bakuya kolanda biso. Yo nanu oyo oyamba Jésus Christ te comme Seigneur et Sauveur. Tala moment oyo epesameli yo mpona koyamba Yesu. Loba nsima na biso kolo Yesu. Nayambi yo na motema. Atamusaki bomo inangai na nzela na yo te lelo kolo Yesu nazongeli yo kota na bomo inangai wakiti ya bokonzi renye libela na fina intercession et il y a église mère, mission évangélique et de la délivrance. Oui, Kambami na Mosali Manzambe, évangéliste Michel et Kuchu. Nekoyo Okolanda Biso, so kozali na ba requête, so kozali na ba sujet de prière. Pour s'abonner massivement na Michel et Kuchu TV. Kuna botindi ba sujet na bino, tokobondela pona tina na bino, enzambe ya kozanga te omonisa kembo na yo. Soki kolo Yesu azongi te, de tomonani mbala ya sima. Bye bye. Solola kinga na yo na kati ya jardin molonga nangai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molonga nia, I love you God. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tango kila kyadamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosui oyeko kela eva eleka kimalamu bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te. Agence eza kaka moko Zibe service ya José Baila.
agence Zibé service ya José Baïla ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibé service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibé service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibé service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibé service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup. Nalobi en tout cas tikangai nanu nasananu carême sec. La sali carême une semaine sec. Wana sikoyo ba biloko nyonso to eleka na miss na kasola mikate posa olia mikate na kasola ya soso posa olia soso na kasola boy posa olia ngo donc pasi ya délivrance etindaka mutu akanga motema na kangi motema na jour na nga ya suka ya carême na bina kola na mabele pour le bina tongo ni nazo clôturer